eloko nini yango basimbaka te basimbaka eloko nini oyo basimbaka te basimbaka bongo liboko basimbaka bongo likolo basimbaka bongo libumu basimbaka bongo lisolo basololaka donc tozosolo tosolo. This is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raph Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raph Ngindo oazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raph Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo tosa na force militaire na Congo Promo Congo kande le ba wata mais pendant sikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngindo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tozali na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Fidèle internet, bienvenue encore sur notre site internet www.congopromotv5.com. Banapoto bana partout dans le monde entier. J'ai profité de cette occasion pour dire un grand merci à Raph Ngindo, le patron et le PDG. C'est grâce à lui et grâce à notre Dieu qui s'est présenté l'issue devant vous pour vous présenter cette très belle mission le solo avec Dada International, la réserve de la presse. C'est toujours un souci de servir bao yangai bao nyonso balingaka mission le solo bao nyonso balingaka Congo Promo yango ngana réussi quand tokitina lemba ko assister comment évolue le groupe standard de José de Londres. Je profite aussi pour dire un grand coucou à José de Londres, Sida Bilé, les faciles à garer, Mobali ya Batu, ya Charlie Maloula, ma copine de tous les jours, de tous les temps. Charlie Maloula, maman na trésor, loa, Balobi, Boumela, maman na Mwende, na femme légitime, Azala Kaka Moko. Bana Nyoso Poto, Bana Kin, Bana Angola, partout dans le monde entier, Naebi était Boza au Sepila, parce que, Boebi, à travers cette émission, Bana Baebi Koloba. José de Londres ça là il geste par rapport il y a ba fête né tous en mois de janvier mais batu ba lobby ba critiquer bana José ba lobby non dada biso to kotika boete papa na biso sepelisi biso na ba kopo mususu bazo kata losote na ba kopo mususu bazo kata opiote mais le quoi ya José sala ki wana pour na bana ne ba fêter malamu ba kende na ba fête na sengonyo so batu ba critiquer batu ba fingi to kitino muto yeba problème eza nini et les ka kindenge nini. Merci beaucoup à Saïda balobi Saïda Yakini ma copine Saïda Yakini diamant noir na kata Londres ma copine de tous les jours de tous les temps WhatsApp et ça kitoko mbele. Merci à Madongo Maya Fetingoma na Bosanité Charlie Maloula et José de Londres, pourquoi pas à René Kabassé de Bruxelles. Merci à Raïssi Kang pour les images, merci à Raph Ngindo qui est notre patron, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bientôt là toujours Kotana Kati parce que là en pleine répétition to Kotana bango peto solana bango et ça plaisir à trop na ba fan na bisonios. Play. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes tellement nombreux. Quand il y a des bino lisolo libanda na annonce na biso donc tous en a bango déjà sur place. Donc ba fan nyonso ya standard de José de Londres ba moni na bité ça lui plaisir à trop aye moko leader le président de tous les présidents José de Londres c'est d'abord les facile à garer parce que à coulant d'émission avec beaucoup d'amour na ba attention et belé. Bonjour Patrick. José de Londres, si Dabile, la Zosenga Nini. Akosenga Maye. Naliaki, Natoni, Nakomela Nini. Nakomela Maye. Toke, Maye, Azosenga Maye. Maye, Azosenga Maye. L'eau, c'est la vie. Oh, ouais, Nignon. Merci beaucoup, je sais que ça fait plaisir on a bâtonné sur Balinga Biso, Balinga émission l'histoire avec Dada International la réserve de la presse comme on a Babilo Raboué donc faut zakana kata standard et zandeni oh Babilo a sika innovation sikatoni théorie d'arabe a créé bika maïne est important donc ce qu'on lié aussi ici au Mélanie donc ce que si mao masia na kasumbalé sur ça ni
Donc, voilà, bonne année. merci bonne année na batutu bonne année na yo dada international na boss na biso Raf Ngindu et puis na Raïssa na caméra vraiment ya internaute nyonso o balinga Patrick Ngambe 2017 yango vraiment les années mo biso nyonso fait to pafuka kaka. Voilà. OK. Voilà, Patrick Ngambe biso nyonso faut to pafuka, avant to pafuka na rolinga pe ya des Panama ya pichu pe ça moi ba bonne année taka moi des gens. Et loko nini yango basimbaka te. Basimbaka. Eloko nini oyo basimbaka te. Basimbaka. Bongo liboko. Basimbaka. Bongo likolo. Basimbaka. Bongo libumu. Basimbaka. Bongo lisolo. Basolo lakae. Donc tous solo. Tous solo. Na dada international. Voilà. Bon, il va fêter l'équipe bien. Il va fêter l'équipe bien par la grâce de Dieu donc et puis nous avons battu le 2016 et l'équipe bien. Ndenge tozalaki ndenge pe tozali donc on est ensemble donc on est dans les bons donc tozali. OK, merci beaucoup tozali. Ils ont évolué ndenge nini groupe standard malgré absence ya président, bozo évolué ndenge nini. Bon, pas malgré absence à président, José Delon a décidé à blé les faciles à garer à format biso déjà. Biso to ba soda pena oyo ya lelote ba soda oyo ya kala zaki soko talika soda yo moko banyi bango bazalaki ne loko moko docteur moni bat misu bazana o mibale mais bango bazalaki na moko ba soda kala ya kala wana siko biso ndesko ba soda wana ya kala c'est que bino pe wana loko moko biso pe to wana loko on a foutu na moko sida bilé les facile à garer akoye bisayo loko ngo zaki nini donc ba Mobutu président na biso ex président na biso azaki soka bimisi ba soda wana c'est qui m'a bezali parce que José Delon décidé à blé donc place à fanda a ebike nazana ba soda oyo bazalaka ni loko moko donc yemo place à ça donc a ebike match za bien donc m'a mtezoli ka pepele film biso tabita to romoke na suka puis tozo préparer film msusu to bandai déjà ko répétango oh to kota na marché awa kala mingi te donc match za bien bana tu bangwana ozomuna ba beauté ke na dada ba beauté ke na uselumuka donc ba vrai chéri na biso ba kangi nord mikolo na biso ngana misiki voilà ngana misiki donc na kotaki na 6000 ningisi liebo pour ki maramango et fana donc yango moniki toza ndenge toza donc toza bien kaka soda moko nde mutu azobela ndo mona si omoni soda moko azate soda moko azobela azano pit donc biso tout tozana biso voilà de match zabi Patrick Ngambe tant tokotaki ozo diriger rep ko diriger bato ebele boye to uti na éducation libanda moto na éducation na pas na bango président José azate na mona na ba groupe mususu absence même ya président aya ko retard au moins désordre côté mais bino président za la raté bu fanda tam su inane bino moko bu sala ndenge nini na bano nyonso anasi. Ouais, merci Dada pour la question. Moi ni biso to ba soda franchement ngalo ba lo mo ba groupe mususu ba président ba bazala awa jusqu'à présent ba on déplacer il va ba mouvement ba ngo ekufi biso siko de Londres azarati de vendre na poto il vit en Europe vous comprenez mais tous arato les canal TV tous les canal TV tous arato comme ça groupe nous famille donc yaya na ba leki de papa kwa biso ba leki quoi donc comme ça groupe famille yango moni ke tous kaka structure ezalaka ta bato bazokende na bango me bato mosusu basani baroya parce que de Londres format biso basoda to abena basoda nde aza bonga ta ebiki abeti ne 10 ans oya te standard ezalaka kaka ekoexister kaka a format biso na ba anglais tout ya ko diriger ya ko sala ba scénario ya ko jouer yango moni ke mouvement eza boye ezaka ke bien sûr na chef ngana gangela ka so muto ko patina ndenge ya boulot. Je comprends, mais surtout bimi na balabala sala vie na yo ngape sala vie nanga mais surtout comme na boulot do yeba ki ngana chef yo za acteur to diriger lo donc yo sala o ngana lobby donc ceux qui nous manquent respect wana binda ozong pina parler dans le sens mais tu as un respect tu sais respecter la kana ndenge ko ya bien quoi pe ça ba on respect pinga pe ba pe ça na respect attaque chef ndega ezala kaka na ba groupe mususu ou ba président bazanaki bazo futa mapi ba kana ba sponsor mais au moins acteur à Longwe pour ni no déclarer salaire mais bino na tabita no mona non bozu sponsor ti
je sais pas ce qui déjà ba film na bino pe ko monter comme na niveau à libanda mais fidélité o izo sala ke bozala kaka ya José afuta bino na ndenge na ye moko ou bien te à part ça bozala na babilo comme sous e côté sara bino mbongo e sala ke botika la ka na standard so na biki de landa futa biso mbongo do na bat bota ba na kosi na batu tinde bazaboye so na biki futa biso mbongo na ba no biki na kosi so de landa za ndeni apé sa relation ya ko peso mbongo te mais a tout so na mutu moko boy mutu anda yo pesa o nga batu belo ba kabila ndeti kumu ya pape oya bata mère vient na Suisse ada relation na ngate ada relation na nani ya de Londres mais ngam na bénéficiaire vena nga jomata masikini poto na poto ya de Londres ba diran makaya ba pasteur le bokanza ba vena aux États-Unis Ibrahim Kalema ba relation ya yé mais ba koma pe ya nga et puis do de ndo mtasala ki ba relation ba koma ya nga do bango ba pesa nga mona ko ndika yepi comme mtasala nini yim tafuta nga voilà vous comprenez ça na le bila donc ils est comme munene parce que de ndo ko pianga le 20 to 30 so ndeti nga bona futela palais au moins qui le quoi futela palais na lukele mutu moko boye Jérémy Luye mo bazara nae po aida kaya futara ta palais on se mona ka to bouger te et belé bazolonga ba groupe mo ba ke sala ba groupe ngata la ba nkabwe parce que belé balonga ba seba ko ba likinga Patrick Ngamine lo tel da franchement na ba président oui na combo mais na capacité nyonso o mutako sala groupe et puis na olika pe na ba chaîne a oui que so da président moi vitesse j'ai commandé et lo tel bo ba ko ba président vitesse ni ya j'ai bazana ba yo sara lukata émission mo beka ya ba vote o tienga na yo yambi biso ba bo voter ngambe na mutu tel ndeti na cadre so ba bi ba voter ngambe na cadre so ba voter ngambe na cadre bon ngale no to na style maroté ya joueur PD te a jouer ba rôle nyonso tamso bossa bon identité oyo azo ba fan ebeli na poto ils ont un rôle qui PD fait tout le ba ki jouer ba rôle nyonso parce qu'on a l'obité identité oyo cadre azo na PC mbote na poto na rôle ya qui PD ndesque que c'est là que moi audience yeye mais nga pe na ki Patrick Ngambe na ngaboye so batie ye batie nga bater batu ba voter na limite ka gagner nga msusu na ba 20-0 na ba 20-5 so ko gagner nga msusu ni na 20 nga 19 moi reconnaître que gagner na pesi exemple na biso ki na so to ke nilté 50-50 c'est ka gagner msusu 20 nga 19 mais jamais 20 nga 5 on est impossible pratiquement possible pour na yebi o nga nazali donc c'est un peu ça quoi voilà à part que ça théâtre Patrick Ngambe vous avez confrère nanga toujours présenter des émissions sur internet na PC Judith Massia na PC ba bon séjour à Kinshasa na ko mini madame au sala onde nous combiner ndeni na yo kuto zo diriger répétition ba inviter bazo zelayo bozan ba programme ba tournage il y a théâtre ba tournage émission tout ça ndeni pour nos 5 semaines oui c'est pas facile mais là ba kana na jira temps na ki ma répétition te pour l'émission na émission maintenant il y a nos répétitions mais ce dada tout tourner non parce que si c'est tourner na yo ngana okinde tournage monsieur émission donc on a invité aux zelanga donc na bandina awa vous comprenez dans la personne valeur pour ce de la personne na yo ça on non comprendre parce que présence na ngai et ça peut bala mai moi bien et moi so biso moto qui ma répétition moi ja donc na ba randeni ya gérer ba temps na ba tournage na ya groupe na ba tournage biso ba libanda o to kuta na biso nyonso de tebika ni to kabola kaka vous comprendre ouais merci beaucoup Patrick Ngambe merci beaucoup à Sadai Babi Yakini Sadai Yakini Diamant Noir moi ça mwendo on dirait qu'à Londres tout à la biso vraiment merci à toi merci à René Kabassé de Bruxelles na Bosante Dira Makaya pourquoi pas à Chico qui a Dira Makaya de tous les jours de tous les temps Dira Makaya de gros bisous à toi na Bosante Chico qui a Fanny Musikelu il y a Pichou de Panama évolution t'habites ndeni te t'habites pena bienvenue Kamba na si tout un épisode mon repos aussi ça t'habite donc il t'habite pena en tout cas 2016 t'habites ndemi takangai Kinshasa t'habites pena aipte selon ngati selon actualité ni mango sondage ezali pour moni mboka ngo ebeba soki ezali pena ndenge pena to yebile ba masolo ngaro kaka na ba bandeko na bino kosala na bango msala moko bangaki batya ndenge batyaka wana tukwa t'habites pena na 2016 ye mtaipate ye mtakangi ye mtafandisi idéologie ye mtakangi masolo en tout cas quand à moi na remercier bandeko nyonso ba yiko soutenir biso ndeti ba mama Kalunga ba vie ya Queen Made ba vie na biso Tito
ba vie na biso nani yandimo en tout cas ba nyonso ba na boste na silicité dada yo za international et puis tozana yo moko en tout cas tala yo moko so na bosa ni seki na yebite en tout cas na remixer pe yo moko na ndenge o taki moi implice bakisa moi implice na idéologie donc vient biso modéro to kani falaki aya lelo abaki lelo oya mais to éviter ce qui nini sali ke aya te batikele mouvement mais akima na ye aya kani suste alobaki lelo za na biso mais akima na ye sida bilele ya modé bando tikele mouvement akima na ye. Merci beaucoup de Panama na olinga to solo la Tabita o azaki actrice principale la film grâce, je sais pas, Raïs ici on est encore déplacé et ça a bien. Tabita, bonjour. Bonjour international. Tout le bas grâce Tabita. Nyoso ezakanga. Pour si ko personne on le kaso ba bengi Tabita na otala. Dans ezakanga. Et ça lion ndeni final. Nzambe na habité. Merci na président nanga. Donc na foula malanga déjà. Mais na foula mil soit libo ma veut dire au monde le kana moi ba na mike po biso sengo zande ba mike bango le mbami ya na tala ki ote ya Tabita donc président je te love ce qui filme msusuye batu ba bilo pe minga kombo grâce nzimbu ce qui filme msusuye ba bio changer combo ou ko changer pe oh eza nini on est assez épuisé. Donc cette fois-ci, bah mon équipe na Tabita, mais tout bah on sentit pena que il y a petit de Panama, a même Tabita côté moussous, maman il bat toto. On a souhaité qui idée à Tabita, ça qui idée na yo, toi ça qui idée à président, des idées à. Ça qui idée kaka ya moko ya mouvement, soda moko nda pesa qui idée, ndé tout ça là qui Tabita. Donc ça qui idée ya soda moko ya mouvement nda pesa qui idée. Donc tout cette fois-ci Tabita faut to changer idéologie ba mona ki Tabita tout ba redécouvrir yemo déjà le bolingate atonda fait déjà alinga te scénario ne mtesengi voilà donc c'est que ndenge zana grâce pour na pe ba rôle te normalement ngako pour na rôle te dada na habité ewo yake bongo zonga na joa pe mungala vedi ma ça la mission te o salango yoka le temps yo vandi na salango po na zana ngaiza kangai voilà merci beaucoup Tabita to pesa mbote na Marco Mabiala bonjour ouais bonjour dada internet bonne année pe na yolo mokomboso donc Alain Zamba salila kia ko bisobe to commissariat balé lombele donc merci na yele mokomboso Vietnam ya bisobe na yini mokomoso président José de Londres Sida Bilé donc abonani na batutu na habité lo msusu toute question to nini to na vidéo 45 kamba moko tondeni so ça pene loko ko bakisa na Tabita ozaki na rôle nini oyebiti na habité msuko tuna ka pona mais public ezotala yo papa Tabita ngai o joua ki donc na fula ki ngam tunondo sala ka ndezalaka donc nga papa ya Tabita mobali ya mama Kalunga grand frère à Modéro, Ngaye yo Marco Mabiala, donc c'est ça quoi, bah surprise et zali. Donc biso un groupe standard, tous à la polyvalent, nous sommes tout au bimisaka. Ponde à Bozal, le bloc ezo sing, même sur mon akuna ba bengi à Kajulu Samba, la sexy à l'obi que non, Marco Mabiala tu as besoin on modifier. To o yanga ya parler fallon si kalobi non, on a besoin ko kende PD. To ok boy. Ndebo tous à la bo format tous à la rapport parce que de Londres à Moutamara Mobelé, la Moussaïlo au moins lobby non, on a besoin ko ke nanga boy. Donc to kende ka bon pour public à se retrouver parce que surtout ça a limité le moko faut qu'il toro. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Boza calme, ba fan tout ya poto, boza calme, maramosé belé to ça les labino beaucoup, ba couleur belé to mélanger vraiment. Bon c'est là, on est ensemble donc Nabike au salama zonga po moi ba dédié au salama non merci. OK, Kitoro, merci beaucoup Mabiala. Soyez présent c'est José Bobandeli lisusu. Bo sisi allez, bo katani lisusu tout eloko ni ba public na bino ba ba consommer bino, ba tala bino ton bazo mona bino bongo zo sala bien. Omoni kokata na wana za rapena bisote. Po biso eza msana biso. Na holo bateke na kati na ngale na sa su tete na osani. Te fona kuma coopérer na zandu.
so talaka msalo izo sala ngasiko ngana tika kokata na wani za biso teza ba chaîne ba contact to zala na nguna chaîne ndi moko simba ati parce que chaîne on fait que no ba luka mbongo e kata ndi to na chaîne to zala to banda ofita mbongo donc ye moko kolo chaîne alali ala muki biso no to sala ki chaîne etalama chaîne ba to batsanguka afu ba futaka okezaki bango ba refuta biso po to sala ba promotion bango ba futa biso te biso to futa chaîne puis théâtre on ya Kinshasa ezalaka nango na eloko te tozwaka na biso eloko te na Kinshasa mais loko eza mosala na biso za bédicateur ya masse tozosala ngo kaka mpona koédike bandeko na biso ozomopwana mais alali alamuki mama moko o tozalaki na 200 bokomi na 300 300 sans sponsor 400 ata yo moko dada tokolongwa te ezaka biso te eza nde bakolo bachaîne wana toyebi te soki nini esala bango mais en tout cas nakopesa merci na son excellence papa na biso honorable Serge Kayembe mwana Diamvita na grâce oyo apesi biso en tout cas tokodecevoir ye te ye pas décevoir biso te public na biso bokozala desi te en tout cas bokuti ozwa tabita to nde bokozwa nayebi te et je peux moi titre en wana lo te wana na lobaki mama ibototo mama ibototo nde linko la nini kasi mama ti kombo na ibototo ezaka kombo kwa dépend kombo kwa dépend na masiko ye mama ibototo donc public na bino Patrick si je comprends base la bino ba continuer toujours ko consommer bino dans espace au bozolika. Oui, donc normal fait jeudi les cas qui parce que tous les cas na baraka TV chaque jeudi na 22h. Normalement fait fin les cas. Mais avec tout ce qu'on a neuf temps comme na montage joué. Na moi ba table belé ba table monsieur bomba maki. Bon on se que ça liqué tout pour ça. Mais est-ce que tout pour ça tu na 10e mais ils en a minutage où ils allaient la quitter. Donc pour la internet nous sur film auto le belé on trouve bientôt ce qu'on va dire on va taler sur internet parce que l'internet n'est quotidien. Donc on est quotidien vraiment. Bientôt vraiment pour la film yo na internet. Na ndenge vraiment bien et puis dada international a profité la micro na yo na bi ke o za Congo Promo TV. D'ailleurs mon patron la biso Rafengin depuis States. Au moni batu ba ridiculiser biso, batu ba fingi biso. Na iloko moko bo sida bilele wa patron nga José de Londres. Solo lango to ko mapi wana to solo la faire sa komba loso. To yo ki affaire sa komba loso, ba pesi bino sa komba loso, bo bengi presse ya ko tala nde ba pesi bino sa komba loso bo ko pe ko bombango en coulisses bo kaboli kaka. Et ça li soni. Fiston Saï patron ba comédien tant apesa bleu on est total ngo wapi. La télé, hein? Oui, ça va ça. Problème est Oyo Monica sac mes cousines internes. On ne sait jamais donc. Bandi qu'on a vu en Europe, botika ko minimiser bloc à bateau. Botika ko critiquer. Moi franchement, j'ai qui content de ton côté les commentaires, bon na moi ba finga biso. Et dans la yemo ko sida bilele José de Londres tant azu mbongo na ye atinde les groupes. Aibe ki ndé tout ça biso nyoso banda ko to lira ba soso. La bande on se trouve à Baloso. Vous comprenez? Tant on peut toyer à un siège, to bengi ba master. Na bonne année na limité sur batala la nzala bazar. Ba on tunde bazar boye na ba parler na ba on ba soso peza ki na onkaka. Baloso peza ki. Mais il a symbole. C'est juste un symbole de considération. Parce que on a bien bon on a tient on a poche to ngato longa groupe te. Biso ben bon on peut linga to bombi en opé. Ba on peut linga ba longa groupe te. Mais tout ça lié à un symbole. Bon symbole oyo. Bon média et il y a encore juste un symbole. Bah moi je que oui José de Londres a sali symbole dans groupe naï. Dans la yuna nga tout na kin. Bah groupe aminene oyo yebi. Attaque tout monde on va critiquer ça comme puis nous avons trop comme ça comme c'était franchement attendre na besoin de ça donne un groupe. Donc ça jamais dans ça comme moi c'est impossible. Parce que derrière ce monene ne wana que ça dans ça comme malo sumako. C'est faux et archi faux. Ba groupe aminé o ba mona ba danger na bonne ba kabwe ba terre na bangoni. Ka ba groupe ba nsupe autant ba kombozo komisa a.
biso ko to pesa bango blo aujourd'hui biso to kabola bo pesa banal bo pesa banal donc na polémique te on a dit que yo lo baba to yo pesa mutu te bo kabola na kata standard na bino ba ya te biso landaki na atlandi image na talaki image moni awa to za dada to na pistis to répéta awa et pas mère na biso clair international toi 3 groupes où répéta awa to arabi so mon toi 3 groupes et répéta ka to parmi ba groupes et répéta ka to coïncider juste to ka bebe ba ba na répétition vous comprenez to tike bango bongo te to somme ba na masanga ba meli après to kaboye ba pa ta mo muke botika ko finga yo mto fingi biso so mo ko zaki na ba millions na yo belé yaka na ba ONG ze belé ba sinistre ya Brazzaville ba souffrir ba za kuna ata vers l'eau so na bana ba ki na ngo besoin tam soupe na bona ni ba yaité bo finga rabiso pour MC webinde to vivara te franchement parce que bini boza na Europe je to en Afrique biso na Afrique lo to za là to tant ça bana faut foot à Minerval mais na poto mo na tanga la mbongo tenga na to yebi botika o finga MC yom to finga MC ndenga na vivara na lekio par exemple MC o vivara na poto za ni véhicule mais ngam na Afrique na véhicule mais yo so finga nga susu soki mundela facilité bino makambo belé c'est bon ba o ba féliciter qui merci na ndenge bo féliciter qui initiative faut ko féliciter un pas au muninga sali et non bo critiquer ata ko tozo ki ba vers à l'osso o comment on a commenté après so muni ko ta na te zapper na yo o li o finga baninga sia congolais vont ba pauvreté tozo ba na ngo c'est longa pauvreté attends na ngo c'est longa nzala dada na ndebe na bato ba otala biso ni tozo ba na mo avec yaza longa mia non botika baba ndeko na biso ba congolais puis bato ba sala ngo ezaka ba congolais ba na kin ba yepoto po congolais abotami na poto jamais ko fingelo wa bongo parce que congolais o ya botami kuna bi za congolais toi kenene mo amki bi pasi ya Congo mais OM so aya wa ke poto nzela makolo Maroc Turquie to nzela dingi to nzela ya Goma komi poto ne bango ba finga biso s'il vous plaît botika o finga biso bino tout est bo vivre na poto boliki biso de vivre en Afrique franchement ben na lo bango avec précision ba dunyo so vivre na poto ba l'équipe biso de vivre en Afrique franchement ndela facilité makambo ebele biso to vivre na ndenga likemba na ndenga moyo ndenga makambo belé to face à nzala te to zwa ki yango mais to zaki nango déjà c'est un peu ça quoi OK ben na ko baksa boye voilà et puis na yeba te tina babenga ki bana poto babenga ba bana poto poani po ngana ebite français to française mo boyer aye fana na Kinshasa ba ko bengo monaki na ebite so babenga ba bana poto poani po bazaka ba congolais ne ba ke poto so babenga ba bana poto polani est ba bota makuna ba mso ba bota ma congolais te ba o ba bota makuna ezaki ake aboti mwana kuna ba o ba kenda ba bota bana kuna babenga ba bana poto poani to ba congolais bazaka ni na poto voilà donc eloko wana nenge chief pratique to ba soko mona ki espèce na ngo to fani na yo ke oki ba parents na ba bato o nyoso bazana na poto kuna bana ba parents awa bana ba famille awa donc tu peux tinda kité na décembre to za imoto atini na été mais tant mninga moko boya yo ki souci tala mutape soko ata 100 francs pambe au Seigneur merci obi combien d'amba bakisela to yo merci on a na zongisela ki na décembre pour mutumo ba zongisela ba merci yo ki mutema mabe voilà grâce Penzimbo azaki na moi eloko moko ko bakisa par rapport ya masolo oyo parce que message tant comme na ibango et ça la ibango bien té pour ya José aza papa na bango aza président na bango geste wana mutunyo so pas il faut féliciter le bino wata Patrick bakupa minene ze belé ah pe bana ba sponsor pe tant sous sponsor bilo ka pesa ka balia ka ye moko président alia ka pesa ata sponsor te biso tozo tambola na kata théâtre tozo la kana ba président théâtre tozo la kana bango to comment le monde a théâtre ça a évolué. Je sais pas grâce Nzimbo so akobakisa moi eloko mo. Dada ngakuti ko zanga toujours ana na bisa ko dada il faut ya penza na caméra na o regretter pour ninde tibana poto. Pour nga na benga ba o wana baza ba complexe kuna. Mutu lokwa nga grâce Nzimbo bwena mvia poto te kuna lenga ki poto batuti. Pour zanga boye naza déjà grâce avant naza déjà boye. Donc yana on a tina mote muta sali geste ne mo boya bien ana famille ana mwasi na bana api na makambu nae matali boy na api na bana na groupe
nasalela bango geste et jour on peut tosala émission na lobaki ne to loba boy ça te ka basoso ezangi toza biloko na ndako mais ya président nanga oyo bakotumbela ngango spécial na koliango na tema kolikolo dada na ko inviter ka semaine oya omona basoso wana tile na congélateur nanga ezali donc ngo batozanga te nga pena na zana kina beta tout le mena vivara bien nga na za complexe bato poto te bato poto na habité ndeti ba oba fingi pona nga na lobaba oba beta ba oba tonga kuna na poto ba mito baby bango ale ba dexa batana bango na internet kaka pona ko finga bato nga za bande ko na poto na ba oncle na ba grande sœur année au tesi na jata $20 na zui atate donc nga fete na mon famille te mon moté na mi fete le kana ndena kikina donc biso to kembaka te ba oba mi monisa ba mi bimisa kuna ke ba kembaka na kosenga mutapota ko ba ko déborder lo pona osengi ngaso meki nga pena nyati donc bana poto e donc ya picholo bibola mi na kin bo comme kono bana poto bino bana poto bo apprendre à respecter bato donc congolais za muto pasi ta muto miate si bo moni moi chege moi la libanda na nzela et ate que congolais nyonso la na libanda donc toza ba responsable to ana bana to futa ba ndako to lata ba mai ba courant ba ni tout to futa la bana na ba classe biso ba futa bana biso te mais bino ba futa bana bino pe bozu ba mbongo na botiona ba poche na bino biso ba futa te. On comprend donc il faut respecter la moto. Et puis nous les abosons na poso ya poto na yango bien. Poti bino bokene na mona makona maboko bakata binote. Na mona pe loko boteki sate po boke poto. Donc na kanda moi mabe. O penza o mona ke c'est bo bengio o pese numéro na ngato finga na ne fa. Oui. Voilà, merci beaucoup et vos apaisements, Patrick. Bolo bara deux fois na ba émission Barti c'est comme madame Bozolo Baké théâtre Isaiah Kokufa c'est grâce à Bato Bazali Banda les bazo soutenir biso à partir internet bazo landa toujours zarama MP si un problème faut pas qu'on nous karata quoi arranger à la miable bien pour et ça la bien parce que tu as déjà famille bazaka bande biso de fingité vous comprenez to lobine n'est-ce que na fingi mutu te to expliquer ndé oui franchement ba négociation ba en Europe ne ba soutenir biso vous comprenez dada abila meza cher mais muta sombelo lamba tindelio azapeka na pototi mais to lobine ba oyo ya mabe wana bazo finga geste oui bonne manière vous à ba congolais biso nyonso emsu yo finga nga emsu nga vivre na kin bien koleka vous comprenez l'homme cezana mais emsu na vivre bien en Afrique na vivre bien so ya ko vivre ndenga na vivre te to fingi bango te ceux qui ont monique to tchebe émission na biso na internet to ilo mo internet et c'est pas ici o cliquer poignet o tiki na ko tala est na ba chaîne biso Congo est biso total yango to mo pelo mo be c'est na na zapper nanga batu ya bien oyo bazali na Europe ba comprendre batu ya bika ne ko nanga et tout to bika na ba oyo nde bazo déplacer langage botika ko déplacer langage donc batika de on a fait la papa wa bino botale émission pour bolela na muninga bino bomi ko finga ah on est ni to mona ke pa na bango ko za la beauté est-ce que vraiment congolais ko réfléchir le quoi na vraiment eh dada nga chez biso na ko ni yango grand jamais ba parents na que soit nenga za ila abuka na makoza aza parents na ila papa na ku famille c'est mon père na ko pese ba honneur ndenge no zo singa parce que pourquoi bilo bon ko finga nga na sala anniversaire na nga na koti sina na intérêt même tu ba finga oh ba finga anniversaire ba tu ba mila ba oli ba c'est pas yo finga ka poani ba finga biso ah na e mate tu ba finga ba bibina dada obina ande we bibina journaliste international tozana biso kitoko merci à José de Londres na bi ke sali bango mutema pasi ndenge tozwa kisoso mais papa asololaka na bana suka mbula bolia soso wana yeba chaque bonne année na kati ya ndako donc na opesa bana poto banzime biso ba mona ba image ba sepele lango boumela la bino po bino nde bo comprendre idéologie na bosa te na peska bambote na petit ki mwanga tonton Benoît Gloire Mukoko na pesi petit nanga Davina mwana muke oyo jivet ki mwanga abokola na nenga idéologie ya bien na pesi Fallon Kangala na kati ya Ngola moninga Barbie Nimbote masole sie bandi papa masoka zala na ete na tabita mais tabita fimbu Kadine mo ma système kende luzon non li ke luzon wana na zala vite na yene voyage pour mo pe papa nda lukela bana papa na lukela bana
crise de bête na groupe aller bokimi. Crise la terre. 100 ans. Ah, il y a déjà 100 ans idéologie ba poto ba papa masonga na mutakumi na ebanda kala. Ando luyaka ba sainte na ba principe ya kotaba Congo balia pour décembre za équipe Mandoloma. Voilà. À TVP Bazala, Kangi, Love Top Nombote, bonjour. Bonjour, Dada International, moi suis Taï. Merci pareillement. Donc, plaisir n'a pas si gara. Bato bofing biso, bofing président de Londres. Bino bo la poto bo même pas au ma short à Balmain. Mais moi de Londres bête bino short à Balmain, paye à poto place bino bozala. Pour moi que toi ramakas père na biso ramakas. Toi batanzala tête, toi batole la tête anakin. Pour poto wana pa biso pe toi na ba guerrier. Toi dricha moto mettre à bête à gauche à bête à droite c'est mon papa. Donc toi batanzala tête. Toi papa yo ba colonel donc père Moro na ebité. Toi la patience Jaguar Kim Kardashian. Nakata ba Londres wana siko benga biso batanzala na nini wa bino to ba Ramses yoba do batamakasi to ba Nadege yoba to ba Sandra yoba na ba Mikili wana da bino pe boleka biso na elote bo changer ba mentalité parce que soto bito ba na démarrer yo ya kina nga na fronto na beto fort na biloko na ba solde roya nango mais nga euta magasin ba tineli biso donc bokeba bino ba bo finga de Londres vraiment boyeba de Londres on a ba soldat ana ba grand soldat le roi ba Air Love Louis toi ba soldat hein boutique en finger vraiment. OK, merci beaucoup Raïs Kangi. D'accord. Parce qu'il y a des laissez-moi évoluer. Ah, dans ça le groupe et ben non les kana ni na ezarani. Il faut pas nous les kana Congo promoter, ils ont ba chaîne pe na voilà. Mais l'autre na onyo mais sauf que ça la groupe pour attendre que le monter na ça na groupe wana ta ba moko de za ba côté la ngai obimara yo moko na sala na groupe te na longwa pe standard te nazara na kaka na standard parce que il y a des services difficiles il y a groupe peut-être nga na rendre on a ba qualité ni na donc en tant qu'acteur standard parce que dans ba qualité musote na longwa et ça les lots côté maman na travail on a na ngo na moi mukio na yebi nazali capable ya confronter groupe musus ba ozwanga na okene na zananga mutamolongo. Donc, néanmoins, le chef chef dans un chef ndeni. Donc, Kende, Zonga, échanger nango et locomote. Massa nangai na ba petit nangai na ba ndeko nanga ba 20 liboso kuna ba diriger na ba ngai et ça nango lo mote échanger nango lote. Oyo reza kati nanga ce que sali nango. Il y a José Azotalayo, qu'est-ce que tu peux lui dire Nathan Oyo, et l'oro nini, tant au CP la ranangote na standard, et l'oro nini pe et pour CP la ranangote pas ya José. Moi remarque na président pe. Mais ils ont mabé mususu balbaron na misa batute. Papa pe basala kere. Oui. Basala pe papa remarque na misa batute. Moi je suis un enfant sage. Ayebi ndenge topotana gi na eka na groupe na emoko awa kaka na pistis mukolo ya liboso na ki répétition. Ayebi pe makamto sola na aéroport na téléphone nga na za na parler. Yemoko ayebi ya José Azotalanga ayebi ke tia kenda ka tika na mouvement na mouvement ya José minya olobizati na peskaka mbote na ngana Blandine Pemba azana na Hollande na pesi mbote na ngana président na nga José de Londres Sida Bilele facile à garer place azali ya yango na pesi mbote na nga Mère Julie Bindele Ntasali masolo ya koyemba na kati ya Suisse o moi sala nga pona zala bande ko na ko basala ngoti mais ya sala nga pena pona zala. Bon, merci beaucoup ma chérie, bonjour. On s'est présenté puis ça t'a moi de mbote na bato. Nga Sandrine naza peka moko na kati ya groupe bonenga na lobaka les passe na comportement soit disant ba na poto. Bon, pour nga na lobika
Si nazoki soso esalenga bien makasi. Oh, ayekipa te. Na demo nazwi soso donc nazwaki ndenge moko na bato basala ba 10 ans ba 15 ans na ye moko président na biso o atika na biso président de Panama. Donc tozwaki ndenge moko. De sungaki penza na sa reconnaissant na président na biso. Je sais de Londres sika zali ba meilleur vœu pour ani kitoko ba mbote belé. Na pesi na mbote ya liboso na président na Sida Bilele na mama Charlie Malula. Na pesi mbote na yana nga mwasi FIFA mwanza na Afrique du Sud na kata Dioba na yo pesa mbote na Igo na kata Luanda. OK, merci beaucoup, merci. Bonjour ma chérie. Oui, bonjour. Voilà. Alors, on va pas passer dans un groupe donc yo longa pa tant comme n'attend à soso zongi. Même pas attendre la fille à papa. Papa a place à Suisse. José de Londres Sida. Leader à l'équipe pire na propre. Na pe bambota trop donc na zongi anda kunanga. OK, souté. Jamais. Dans la zone de Zanda Kunanga, on a payé mon place à ça donc pièce et sika pour sentir. Donc on s'appelle Tabita, Yote, là-bas. Donc cette fois-ci vous sentir. Moi deux mbote na pas. Oui, na pesi mbote na ba la poto na na précision T, na pesi ba poto na mbote pas président na la fort. Na pesi na madame na e na ba na nyonso na pesi ba mbote. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Maman na vandi na ngai. Chief na ozo boma nga boye yo yebi mikolo nazalaki ate na déplaçaki malgré TV trop te mais li bande bele moi du Bumbashi bato ça bien moi mbote bele ça mbote na nga pa ma copine yo ale mbumba apeso ba gros bisous na pesi Jocelyne Olungu na besi Bobette ma copine chérie na peso wa mbote bele na bosanité honorer ma zone au bal la taille na peso ba gros bisous adresse motomètre wana papa na peso ba gros bisous na pesa mbote kaka na ye moko vie José de Londres bisika zali azomona biso mbote mingi na Michaud vie Michaud tala petit so akomi boy pona batala na yo kaka ave Michaud so petit akomi pona batala na yo kaka naza na sima na yo mbote mina papa sa bana mama Suzanne. Merci beaucoup. Nga komo nanga John Laki na pesi mbote na président José Sida Bilele na ba étudiant sa Enikine. Et puis c'est mon président Sida Bilele. Donc nga nikinda ya la terre olympique. Wow, vous avez enfant de moi tout mon ezali. Nga ye wana kutirata na ngote. Donc me mutelo finga bana de Londres. Aluka kanda nzambi. Voilà. Dans le bébé l'été non c'est kaka ebele la bato ba osteka biso la bombeli ba souffle je no bimisa ba kufa Alice Samson nene ya mboka Congo en tout cas bonjour ebele vraiment na sepela ka mingi tant ba critiquer standard de ba pese élévation collègue pas de Londres. Alors on a pese bonjour vraiment ebele ba meilleur vœu la santé et la pese Jani Louyeye, Jérémy Louyeye, Bambote Belé, Oeza Maman Christine Makiese, elle a participé Mado Français Kenny. Moi c'est papa Langai, Jean-Marie, Mbote Belé. Bon dia, mon président, José de Londres Kelsta, muito beijo. Então não tá falar, sou Renate, sou também uma aqui no grupo. Gosto muito desse grupo, gosto muito do meu presidente. Não vou falar, mas vou cumprimentar a minha mãe, toda a minha família que estão aí. Muitos beijos. Eu não presidente na geste, na sua aqui na CP lá que forma, Coco Swag, double revolver na mão na CP, Charlie Malula, maman na bisu, a l'épiscère na kata Panama, Espérance Mabang, et bébé Christelle là, si on a na minute, et puis c'est bien, un gros bisou. Ok, merci.
nga Rabi Mutonga et compétence comparable na pesca mbote mingi na mon président José de Londres c'est là blé facile à garer donc et puis na pesa mbote na nga na maire de maire Charlie Malula moi soit l'équipe nzako na misuni pengulu na mafuta et puis na bossa n'était maître Akimi Kabongo Kelika Tenda donc ba tout bana ba posta na ngai donc bobinga ba chef chef et puis ba tout ba finga groupe ba finga président donc et pas là on le barrage perdre la tête. Ouais, oh, merveille Muzinga. Bes bambote nange papa nangai. Papa nanga José de Londres Sida Bilele. Na pesi pe mama Charlie Malula. Na lobi na bato ba finga. Bo finga na bino. Ta na bino ezali. To lo bebele te. Po to bana donc so bo moni papa na biso. Non, bota non niveau naé. Donc tant au finga mutu, tant le niveau mutu ni non na au finga. On s'est présenté na combo ya Kevin Kabanda. Autrement dit Tatuka Chama. Na pesi mbote na nga premièrement na koko na ngai papa Koko Jonas na maman Anne. Sans oublier papa na ngai papa Mawete. Papa Mawete Jean na bakisi mukie na bato bazo finga. Bino bato bomona ke bo finga botanga mingi. Na bisi bino ka répond les imbéciles. Fiston qui banza artiste na bino yeyo. Bon, minga beta c'était Zara président bambote belé vraiment artiste na yeyo Fiston. Na ko beta c'était mingi na ba o ba meka o chapo na yo. Président ebele ba kokyo sa mambote. Président, umela ka ndoza wana. Mingi ba meka pe ko sala nanu o ya mukie o ba oloba ke yo sali. Ba sala nanu tondi mapeke no ba sali mais ba kokya ngote mais yo sali. Président umela na en tout cas ba mbote belé vraiment na pesi mbote na famille na ngai ngita mobima na États-Unis ya buno ya ngwana vraiment merci. Bon ngapenda na sala assemblée te. Na pesa mbote te po ane mikolo nyoso na kanga mona obunda makasi na nga. Bino to na yebi bino bokanga maliboki bovana nde na bino. Mais ba biso belé pa papa na ngai mon papa chéri José de Londres Sida Bilele facile à garer ma pine chérie Charlie Malula double Dior yaba Dior Nim nanga 243 89 745 42 90 89 745 42 90. Marco. Ouais, merci pour la parole. Moi, Dédi Kaka, na pesi Christivi Fiti. Christivi Fiti, vraiment, voilà. Bambo te belé. La bossinte Rachel, vraiment Maninga, boss. Rachel Maninga, boss. Vraiment, na bateau, au côté de 2017, bango wana. Oyanga Falon, ici qui est raté, toujours, quand on est tous à la Kajulu Samba, la sexy. Président José de Londres Sida Bilele Bema. Double Dior. Na bateau bolinga Marco Mabia la format beau continuer. Mon numéro salara bien plus 243 au 900 20 83 11 plus 243 900 83 11 plus 243 20 83 11 wano zwinga Marco Mabia la tout solo lika moi ba dédica pacificateur balobi les pacificateurs Fabrice Lolem en direct de Chicago fondateur à base Pentagone ou azota l'émission Oyo yo président visite yo to clôturer na yo. Patrick, qu'est-ce que tu peux dire à tous vos fans? Les fans de sur Barota Labino, un mot de la fin, moi, ma dédicace pour Nabaron, tous en janvier, bonne année, ils continuent toujours. Ouais, merci. Pessina nous, bana poto, ba considérer, bande qu'on a vu sur le Congolais. Atatinde un jour, et un jour, moi, on a ridiculisé yo. Maman nangai kilo la Marthe kilo la na Lausanne. Napesi mbote sikazali, napesi maman nanga Maria Santa de London, nabi kinde yo mo moni bo comprendre. Maman na tuso atika biso maman Chantal la couturière, maman Chantal la couturière. Wumela venanga Jean David qui a mbote moté moko bien, moté ma Judith Massia, konza Coca-Cola Jean David, Brenda Tangi, moi si a pembe. Brenda Tangi na pesi mbote. O iza moi quand na groupe to former rabatu boye. Actrice na biso moko avec na biso alongwa kina sa mouvement na ye Christelle Mboma ayo singa biso match à l'occasion ya anniversaire ya groupe na ye abifina banda isika na uta a une lettre match ça bon le 29 janvier donc trouver un match dans papa donc comprendre que Sida Bilele Bavares et ça moi bien moi Bavares je bika ndenge zalaka mais c'est ça sous les araka groupe standard en ngoyo voilà. Bientôt tu habites sur le terrain, bon tu habites et puis tu continues toujours comme ça la boulot comme il faut.
toaka bato soki tolobi mabe bolimbisi mais toyebi ke vérité nde moto eblesaka kaka komo ya pape oyo ya bato ya mare eve napesi yo mbote esika ozali mare eve balobi na swisse oza na posa ankoro mopesipesi kitamata mona mare eve ya komo ya pape dira maka ya mon ami de tous les temps manager privé joyeux anniversaire na yo Jérémy Louye napesi yo mbote Pasteur Lebo Kanza, Nathalie Capitao depuis Angleterre, Sida Bilele, Niarbiva au carré Venangaï, donc on est ensemble. Contactez Patrick Ngambe, na plus 243 89 68 42 48 plus 243 89 68 42 48. Merci Nayo Dada International, merci na Raïs, vraiment Simbi Caméra et puis na boss na Bisora Fungindo. Malgré ta boîte na Facebook, on a commis à répondre à tes boss na RVC. Voilà, Patrick, tu as évité l'innovation, c'est quand même l'inetto. L'inetto, elle va vite traiter. Moi, ça veut dire 6 000 sunanga. Elle va vite traiter. Oh, si d'habiller oh, elle va vite traiter dans la vie de Paulé. Voilà, merci beaucoup de Panama, je sais pas, et le connu au Kobakisa, et moi, ma salutation, ouais, merci Nayo Dada, merci Nayo Dada, et puis. Merci na Raïs. Na pesi moté na maman Chantal la couturière et puis na bosanité maman Chantal Déborah yemoka yebi et puis na bosanité kumu ya batu ya pape ou ya mère ve babi Suisse mobimba wana sans mère ve donc ici qui mu Congo et kufio kolukate mu Congo kufa pour ba Petrus barosala les cahiers donc na bosanité ye moko Sida Bilele facile à garer famille Malula Mobimba na pesi bino mambote Pascal Samangwa eluka makambo yo yebi Jili Bindele ya yo yangwana moto na Nzambe ya solo Pasteur Lebo Kanza nzete ya mbila ba okata ekola Ibrahim Kalemba en direct des États-Unis ya lingakate ba bwaka ye ya lingakate ba tanga kombo na ye mais na repesa kaka jogo monene o tozo préparer ba côté wana na France Prince, bébé Prince. Donc, moi, je suis bandi ko beta bala donc na évité ce qui est ça ndengeni batutu bolinga biso to pesi bino bambote na o to tangi na o to tangite beta gauche beta droite adrisha motomètre babi yayo yangwana kwa iratakate batu msusu balobaka to bwaka bango mais bango basala elote et les autres voilà. Plus 243 89 93 210 66 ceux qui besoin la posa na biso même conseil même moi nenga izalaka ka ba numéro ya ngwana bobengi toko solola ceux qui tolobi mabe toza bandeko na bino ndenge bino pe boza bandeko na biso mais les mal les akaka tobosa na raté que toza bandeko puis toza na makila moko eza te so ke poto ba changer o makila même amindelo bazala kunda toza la kana bango makila moko tolongola complexe wana donc tozala a to vivre ndenge nini bitango ke poto komi vivre nini ya komi po les mois et loko mobo ya kuna elangisi mutu komo finga biso na nini elo ni ezanki biso petoya. Voilà, merci beaucoup, merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci de vous tous que nous avez suivis partout dans le monde entier. Merci aux Brazzavillais, merci aux Angolans, tous les pays angolaises, Mwaza et c'est le plaisir à trop. Merci à Fabrice Lolé Mabalobi, les pacificateurs. Tous les groupe Mobimba Standard, tous les Lolina Bango, émission où on a habité ça la plaisir il y a Toro, na Charlie Maloula, il y a José de Londres, il y a Sida Bilele facile à garer. Merci beaucoup à Diamant Noir, Sadaï, Yakini, à Zolanda Bisson direct de Londres. Merci beaucoup à Trésor Luzolo pour les conseils. Merci à la grande famille Luzolo. Merci à Mira Luzolo. Merci Nabino Nyon Sowazo Tabiso partout. Merci aussi à Rafungindou. Pourquoi pas dire un grand merci à Raïsi Kangi. Et on se retrouve à la prochaine. Bye. Sunganga ya, sunganga ya, sunganga ya, sunganga ya, sunganga ya, sunganga ya, sunganga yo, sunganga, sunganga yo, sunganga yo, sunganga yo, Patrick Ngambe, sunganga yo, oh Gracia Nzimbu, sunganga yo, oh Pati de Panama, sunganga yo, José de Londres, sunganga yo.
yo ngana bwaka Jérémy Louyeye Dira Makaya Sida Bilele Martha Kilola Mama Chantale Depana Mabwaka Bwaka Bango Ministre Rankine Kaluji Depana Mabwaka Oh Mama Tope Sandine la Corée Oh Sunganga